Mbote na balandi ya émission Jipping Moderne. Bandeko obozolanda biso partout dans le monde. Na nzela ya Facebook, na nzela ya Instagram, to Twitter, donc internet mobimba. Kombo na ngai ezali bongo Johvany ndile ekungola. Nazali bongo moko na kati ya lingomba ya bakizito pe banwarite. Obomoni na tie foulard na kingo na ngai na kati ya lingomba bakizito pe banwarite babenga bongo ya mulumba. Donc babenga ya mulumba Johvany. Lelo na koyebisa bino tina nini oyo na bengi Jipping Moderne. Jipping na banzi biso no soto ebi eloko nini elakisi Jipping. Na lingomba bakizito to pe banwarite bache bongo Jipping Moderne. Jipping Moderne wana pourquoi? Jipping déjà to ebi elakisi meloko ya ningana ba place ko sauter mena lingomba na biso bakizito pe banwarite to bengi yango Jipping Moderne. Jipping Moderne uzomona ndenge baya sur place bazo bimisa mabina ya sika sur place bazo bimisa banzembo ya sika basangisi ko sauter wana na banzembo na mabina yango babengi yango Jipping Moderne. Bongo to kosenga na réalisation balakisa biso lolenge nini bayaya ba créaka mabina na banzembo e bongo to kozongela bino na émission na sima. Salamuni.
boti komona lolenge bayaya ba créer mabina na loyembo omoni bino mo ngaka te mwana azala malili yaya ngaka te place bana bazala malili yaya ngaka te place bana presemote ngaka yaya kucheseno ebongo bokomona lolenge kani bayaya bazotipe moni bino moko yaya vandi boye abimisi nzembo abimisi mabina bana babini epesi bana elengi ebongo na sima soki yaya créer eloko soit a créer mabina bomona sikoyo soki mabina wana eyebani soit babimisaki yango mba mususu na paroisse ya bango mais eke na paroisse ya baninga mususu epesi su en plein nzembo emati to mabina wana emati omona siko na fulu ndenge babina bango moni mpena fulu ya bato donc ntango na obi fulu na obi te esika babwaka esika sekite te na obi fulu esika bana to bayaya bazali ebele omona ndenge mabina to mpe loyembo wana ezwaka succès omona ndenge basepelaka nango omona ndenge mabina wana epesaka biso elengi moko boye aule mama donc ezopesaka kutu posala mona ko ndenge bana ngo nazala bango esika moko na kosenga na réalisation ba lakisa bino lolenge kani mabina wana esalaka
boti komona boti kolanda bilili bino moko boti komona omoni lolenge nini nzembo place ba fonder yango place ba créer yango omoni ere ebimi libanda ezui en plague babini ndenge nini baningani ndenge nini baningani bana babini lolenge nini tosuki wana te wana penozo mona wana pena lisanga oyo esalaka biso ba oyo tozala na esengo partout tozoleka nazoleka bona kuti bino kimia ata na taxi na kotia bino ambiance ata auto voisin na nzela mai na kotia bino ambiance donc ambiance wana il faut zalaka ambiance wana faut lala te yango wana na groupe Kizito pe anwari te tolembi bandeko na biso ya basi te tolombi bandeko na biso ya mibali te donc malgré koyemba na biso malgré mabina na biso tobakisaka mwa civisme et puis moral po ndenge toza wana na civisme na moral wana tozolakisa bana to pe baleki bayaya bandeko na biso toza na bango na lingomba ya groupe Kizito to pe banwari te tolingi kolakisa bango ete mala mosusu place ozokende na mira bato bapekisa basimba na mire tanke yo ndeko leki na groupe ka okosimba yango te na mira bato epekisa mbala mosusu basuba na mire wana yo yaya to mwana okosuba na mire te donc bozomona à travers banzembo na biso to pe mabina na biso wana bakolakisa bino lolenge nini oyo bayaya bazopekisa bana to pe bandeko ya lingomba na mabe wana donc na banzembo wana ozomona penake bapekisi yo osala mabe na nzembo wana bapekisi surtout génération moko bimaki na sima génération ujana génération nini bana balingaka boyete bana balataka boyete bana bibimana ba papa bato babimana bandeko non na groupe Kizito anwari te kaka na manzembo wana ekopekisa yo leki osala mabe obima na papa ya bato bo bakoki koloba no na monoko boye oyoki te mais ozo jipe na nzembo pe boye oyoki yango ate seke makambo na salaka eza mabe ate seke ya pekisinga boye ayebaki le pourquoi pona maloba bona koloba leki nzelo zo kende eza mabe leki ya boyi koyoka mais tangu oyo tozali ko jipe na jiping na biso tozo jipe asanti pena ki ate bapekisaki nga balobaki na nga na suba na mire ya batu te bapekisaki nga na linga papa ya batu te na conseil bo na yokaki te mais na ye koyoka yango na loyembo na biso na kati ya animation salamuni bolanda sikoyo lolenge nini bayaya wana oyo bayembaka balakisa biso ndenge nini baza kopekisa bandeko na biso na mabe na nzela ya loyembo
boti komona bomoni lolenge nini bayaya bapesi bandeko na biso ya mibali to pe ya basi toli na nzela ya loyembo bomoni po eza na bana misusu opekisi boye yaya na lingo pekisanga mingi yaya na lingo kota makambo nanga yaya na lingo bote toza na posa bana wana to pe bandeko na biso wana lobi bazala utile na société. Est-ce que bazala utile na société na makambo mabe? Est-ce que bazala utile na société na okende kolinga ba papa ya batu? Est-ce que bazala utile na société ba o mibali ya mike bagenda kolinga ba mama ya batu mikolo? Na groupe kizito to pe anuarité to pekisi biloko wana yango monaka yaya soki apekisio na maloba même na famille to monaka papa pekisio boye oyo kite e komi na mama va peso conseil so mama peso oyo kite bako benga mutu oyo yo mesanaka na mingi neti biso na mandaku boye mamusu papa lobaki na moyoka kite à travers biso na lingomba na biso ya bakizito to pe ba anuarité ba yesusu kote yayo ba suki kana kote yayo wana te na maloba me ba memelio yango lisusu na mabina na nzembo malgré ozobina me na se ya mabina litoi na yo ezoyoka ke makambo na salaka eza ya mabe ifona tika penza bomoni bino moko à travers loyembo à travers mabina me bapesi bango toli kopesa toli suki ka wana te ozomona balobaki me biso to mema toli wana ti na nzembo nalobaki kaka pe bozomona makambo ndenge ezokende me à part wana eza na banzembo mosusu oyo toyebi banzembo nzambe banzembo nini me na kati ya groupe ka bazo transformer nzembo wana bokomona nzembo ezokende mikolo yango toyoka na ba TV yango toyoka bo me ya baya groupe ka bayoki yango batransformer yango basali yango na groupe ka frère wana yembaki nzembo na ye na album na ye me groupe ka pe sala album na ye na nzembo wana o filme moko ebimaki filme wana eza na succès trop groupe ka pe sali filme yaye me na nzembo wana kaka o filme bimaki nakokende mo exemple mwa muke biso tu totala ba filme ya is all totala bena is all woni bena balala is all me groupe ka ye na ngona bilengi na ye balala is all oloboka robo ezanga vitamine na is all ezalaka te me na groupe ka ebakisa mi échanger donc bolanda bomona pe ndenge kaka bayaya ba groupe kizito to pe banuarité wana lolenge nini bazali kobongola banzembo wana réalisation musala malamu bolakisa bango lisusu bamona lolenge nini oyo bandeko na biso ya groupe kizito to pe banuarité bazali kobongola banzembo wana
bien. Tozongi na paroisse na biso. Tozongi na paroisse. Boti komona bino moko bomoni. Boto mona pena boti komona lolenge nini bayaya bazo transformer. Babongoli eloko oyo bandoko kanisa teke bako bongola me babongeli. Babongoli yango na bandenge moko bana basepeli nango. Tosuki peka wana te o bayaya babongola ga bayaya bani te. O bakendaka kunani colonie de vacances basalaka nini o bakendaka retraite basalaka nini na bombela ki bino yango na baki wana bokomona ngo eloko asuka o biso bakongo tolobaka ilonga mbidi osomona eloko wana pena bozomona ebongo na kati ya butu ya promesse na biso donc promesse lobi na tongo mais na butu wana babengaka ngo fait du camp bokomona fait du camp lolenge nini elekanaka fait du camp wana bokomona bapelisi moto pine bakoni moto ya makasi mais na kati ya moto bayaya bana baza ko jipe bozomona mabina wana baza ko jipe donc bozomona pena jeeping moderne bozomona lolenge nini mabina na banzembo ezolekana na butu wana bana balalaka te bayaya baza wana pona kopesa bana esengo bazomona butu wana lolenge nini ezalaka bino moko bokomona bilili yango lolenge nini butu yango elekanaka bino moko bokomona na yambo ete bomona yango na koyebisa bino ke émission na biso ekomi bongo na suka bongo paroisse oyo ekosepela to clan oyo ekosepela to doyene oyo mpe bakosepela toya na doyene na bango numéro ezoleka na se wana numéro ezoleka na se wana bobenga toza juste na besoin bapele na bino boza na poto boza na Braza boza na Angola bobenga biso babie na bino kaka tokoya to jipe na bino to sisi tozongi donc tant na olongo awa bakolakisa bino lolenge nini butu na biso elekanaka ebongo na kopesa mbote na ngai na réalisateur na ngai eza bongo Papa As Joseph Ekombo ebongo cameraman oza liboso na ngai Dominique Mulumba Kanku bambote na nga mingi epaya mapera Mikael Mbwanga Lelo Benoit yende mage yende numéro 1 ya lingomba ya ba groupe Kizito tope banwarite awa na Kinshasa donc na Kinshasa donc doyene oyo yebike ozana besoin na biso ngana zawana nakoya na pesi mbote mingi na curé doyen abbé Camille esika na kopesa mbote lisusu na abbé Grâce Yuma Dale na kopesa mbote mingi mingi na ya Mukasa Christian Amundala mon cordo yepe na coordonnateur na nga privé na kopesa mbote na clan na nga mobimba na kopesa mbote clan na nga Saint Léopold na kopesa yango mbote na bosani te na pesi mbote na ya bakoma Ange présidente ya ba mulumba bakoma na niveau ya diocèse bon na ebité ba bango pe ko itoze la nomination bon est-ce que ya Ange na pesi mbote na ya Kagwa Gabi Mutumbi na paroisse na bosani me tokoluka kaka salamuni